Ya solo bandeko banansumi ko le Congo le sako mboka bino. Le sako mboka bino kombo meseni tolbaka toujours tobele la kabino na kombo ya mvulusi kimbangu jantungu. Tobele la kabino na kombo mama kipa mvita ndona. Tobele la kabino na kombo bankoko na biso banso bebek bonene na nzambe ya mpungu tulendo. Yala kuyala, yala kuyala, yala kuyala kuntoto mvimba. Ya solo ke tembe zali lisusu te ya komona ke ya solo maimanso oyo tolobaki na lolaka ya mvulusi kimbangu ebali kokokisama nani lisusu akotia tembe ya solo te kimbangu mvulusi kimbangu ya ntungunwa mama kipa vita ndona nzambe ya mpungu tulendo oyo bankoko na babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvili mukulu mungu baba mungu wa milele alobaka travers chaîne oyo soko ndimi malamu oboyi kondima etalio po ete bilembo ezali komonana bilembo ya nzambe eza komonana po ete oyo nyonso alobelaka biso tolobelaka bino emanso mazali kokokisama ndenge nzambe alobelaki biso ndenge tobandi koalerte bino baoyo batiaki tembe babandi kondima te ke na lolaka oyo tobelelaki lolaka ya mvulusi kimbangu yango nde baza kobisa bino tokeba na kati na lolako nde baza kobisa biso tokeba mokili eza koyama pe losako epai na yo papa na biso ya solo te mpo na yo nde ya solo bandeko ebele baza kolanda emiso mpo ozali sponsor na biso losako matondo epai na mbuta mkn nzambe apambola yo na libota na mobimba po ete ya solo osungaka lolaka na biso ya mvulusi kimbangu nzambe apambola yo na nyonso ozali kosala nzambe abosa na yo te mvulusi kimbangu abosa na yo te mama kipa mvita abosa na yo te matondo epai na yo mama na biso ana lusako eno matondo losako epai na yo papa na biso Francis Bitodi matondo losako epai na yo papa na biso Mikael papa na biso Emmanuel Yeko papa na biso Willy Kaenga losako matondo epai na yo na libota na mobimba ya solo matondo epai na yo ndeko Bekem matondo epai ya ndeko Tony Nzola losako sol Nzola losako epai na yo Ajakaka Consulting losako epai na yo ntangu babiala losako mbi ndeko na biso mbi avangolandu ladi losako epai na yo mama Patricia Bila losako libanga livinde kechaku aseki angweni a Congo TV losako epai na yo sika yo zali toboseni te bandeko na biso banso babone na biso esolo tokomi na ntango oyo mokili ezali koningana o baza koyeba nanu te solo bandeko tokosenga na bino yebisa ndeko na yo ke mokili eza lokola mokili oyo toyebaki te na 2019 po tokende mosika te mingi babosana oyo toyebaki te na 2020 oyo toyebaki te na 2021 keba bokeba mokili eza koningana na façon moko muta kondimango te ya solo bandeko bozala attention angele s'il vous plaît lobela banana yo mwana tozali susu na année oyo ya poisson te tokomi na année ya berceau soka yebi te lobele oyoki bango te balobaki ke c'est la fin de l'ère hégémonie na lobelaka bino mikolo nyonso balobaki yango eza tembe te balobaki yango po ete bayebaki yango ke eza na puissance na bango te mais eza na puissance ya nzambe ya mpungu tulendo oyo aza kobongola mokili e bango bayebaki ke nzambe atebisi bango ke makambo na bino nyonso esili oyo ayokaki ya solo andimaki azoko landa lelo ala loup bandeko nazongiselaka bino image moko nazongiselaka bino te parce que naza na libongo na motu na nga nazongiselaka bino te parce que nalingi mundele wana mingi mais nazongiselaka bino mpo boza conscient boza votre responsabilité en main votre responsabilité en main ezala papa ezala mama zwa responsabilité na yo en main soko zuite à papa mama yo ko regretter allez ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde by the middle part of the century it's going to be run ce sera les femmes
les personnes de couleur et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. Comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà, leurs jours sont comptés. Parce que, est-ce que yo joue responsabilité na yo pour te diriger le monde? Oh, il y a un monde multipolaire. Aussi responsabilité na yo pour diriger le monde. Nous sommes des intellectuels. On a été sur les bancs de l'école. On a été dans les universités, dans les supérieurs. Partout vous savez qu'il y a solo pour être responsable de quelque part. Est-ce que moi je vous ai dit, Bandeko, oya keneko Simba, oya keneko Luka, Illuminati ba franc-maçon à côté de na baloge na bango, bokanga biloko na bino wana, bozongisela bango tobe botumba. Bosalaki yango, papa maman osalaki yango, ah, bomonaki masekite. Na le bele kibino mona maseki le lo mingi basako le la mbula ezako zinda mon ki les ako zinda ezako ningana olu tozako mona. Est-ce que bozongi se biloko ba eliminati oya ba franc-maçon biloko tu bozwa ki bozongi saki botumbaki yango na le bele kibino te boyoka ite. Ah papa maman biliaki bino bikoki bobangate bolela te me biliaki bino bikoki pote to le bele kibino oya yokaki asalaki yango asenge bolimbisi na nzambe to bandi likambo ya 5 ans 6 ans passé to bisaki bino to senga ba repentance ba mama to bondela en titre de rappel hein oya bosani abisanga ke te papa sa lobaki yango te to senga ki nyonso to lobaki mbongwana ezakuya to bisaki bino suka 2022 na lobaki te suka 2022 que 2022 bokeba na 2022 nzambe na ngai nalobaki te oyo alobiki nalobaki yango te ayebisangaki te papa olobaki na ote makambo 2022 nalobi naza nanga prophète te naza bishop te me nalobaki ntango na biso bandeko tozongela bankoko na biso tobelela mvulusi kimbangu banoko finganga ana kimbangu na ye wana ana kimbangu na ye wana sakufa na ye lelo mingi akomi kotremble papa ngo alobaki solo te biso tolandaki fayulu tosuki wapi eside lamuka tosuki wapi na yango effectivement bosuki wapi bosuki nano te ntango ke bobengi nano te papa sara bosengi bolimbisi il faut bobenga papa sara po bofingaki ye aza motindami ya nzambe ofingaki ye oyokelaki ye te naza koseka naza kongwena po ete solo ntango efue to bonoko lobanga na chaîne oyo oyo atie tembe to bisaki te Félix benga biso Félix oza mwana Congo Félix yoka biso na kebisaki Félix na nini te bisaki Félix keba batutu ozokanisa ozopesa confiance bakoboma yo Félix keba kobanga bango te luka biso ayokaki te Félix nebisaki Félix te keba na oyo babengaka la francophonie na yebisaki ke Félix la francophonie mutu ebomaka baprésident bafrançais bakotaka à travers biloko wana kokota yango te me bamemisi Félix obulu miyaka boye yaka kokota na communauté na biso yaka kokota boye po aboma Congo mais nzambe ya mpongo tolenda lobi tata keba oyo oza kosala nalakisa fongola nalobi fongola ya Congo yango oyo eza na maboko oyo Félix n'a pas le pouvoir. Oh, nous savons que aza na pouvoir te. Bandeko toyoka. Tolanda bandeko et bongo oyo na lobaki lobby mais bandeko baza ko compléter yango lelo. Oyo na lobaki pino lobby bandeko baza ko loba yango lelo. Alors toyoka nanu moko na moko oyo aza ko loba boko la émission nyonso boko yoka peut-être ya solo papa c'est ana makambo bano loba na kala metu bano ndimela été mais tango efueni. Bona bien que osimba ndenge lo mobalité mais si quand tokomi na mvula sika oyo papa alobi eza ale ya guerre olobi na bango nini bai politique nini oyo kokosa alongola toli bango bakoko kosimba po ane ya guerre basala nini baza na eloko bakokosala te parce que bitumba eza na niveau na bango te inyeta eza très spirituel trop élevé likolo makasi
un politique a commencé le loté. Ingeta. Donc, ils ont tout simplement accomplissement et un plan. Le plan était déjà établi. Ingeta. Voilà, donc, ma kamnazoloba, tu vas comprendre nga mieux placer ça prêtre catholique. Tu vas comprendre nga mieux sous ces amants mon keba. Tu vas ça l'habitude exotérique. Nous avons un kimbangiste, nous sauté mais la famille biologique à Simon Kimbang ben maunalo. Ingeta. Ils ont les locaux wana tango na mwe koki. Les locaux wana fait pela. Ingeta. Les locaux wana étoile wana fait briller. Ingeta. Étoile wana za na Congo. Ingeta. Yango diable. Bato ya misala mulili ba ebisi ne le temps. Il faut ba ya ba étouffer étoile wana bazo lukango. Du coup ba déclencher la bête. La bête ba tindie na ba pays ba taki ba monolithe. C'est un pays stratégique. Précisément Congo, pour moi, il y a un bandal, hein? C'est ça parmi les pays où étoile les aïe. Et puis, étoile à ma casse coûte des années dans Congo. Donc, il faut bâtir la bête, Nyamawa, Nagoya, pour déclencher Marambébélé. C'est le plan politique, Ouan. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même. Un franc-maçon l'a déclaré. La bête est là et elle arrive. Ils Papa, la kanisi nyonso vraiment tobetana maboko na nzambe ya mpundu tulendo. Oyo ndeko masumbuku ki alobi yesolo te toloba yango d'une autre façon. Toloba ke eza koya mabe. Bandeko ba eliminati ba komi na suka na bango. Tobana ko lobela bine image wana ke bo se préparaka. Bo se préparaka. Mingi bozaki na maseki. Mingi baki na maseki. Mais boko mona yango. Oyo bazaki na maseki. Boko mona yango komi trop tard pona bino. Pote nzambe ako pardonner te pote atina ki mo lobeli waye atina ki wazali boso na bina lobela bino surtout bino wa bonera biso oya yeba kita yoka kite to lobela keke tokeba 2022 suka oya yoka kite nani. Voilà bandeko bana sommet que le Congo est solo que nous allons demander à tous les Congolais et surtout les gens qui sont encore à Kinshasa au Bazako la Pongi Bolamuka Kufa ezako kota Kufa yela bino, pour te kufa wana to bika na kati na kufa wana balbake, la libération du Congo est atroce. Et cette atrocité pour se défendre nango ko bomba na nanda kote. Boyo kabatoli naza ko lobela bino ko bomba na nanda kote. Tango ko yoka piololo tope signe du temps et koki et bandi yope telema luka oyeba maintenant déjà pour repérer kabango. Bazana immeuble ni ah tout le monde a bateau na kotaka boluka bango na mabulu pote tango wana bato wana le bako yoka e bandi ko beta bino boza obligé ya ko luka bande ko na bino ya ko accompagner bande ko na bino oyo baza ba ye pour ko libérer bino. Attention beaucoup na piège te ba tuti papa maman ndeko ko perdre tenter tango ezali tango ke moko na bino azala azoka ngama kamnazo ko basiko bien pour transmettre yango na bandeko mususu tango za so ko perdre tango infoi so kanisa ke oui o nous to ko le ba blague mais yo ka ona zo ko le bela yo lilo sinale bana na yo sinale bandeko na yo bomi lenge le poete ezali ko beta makalate na tango zali ko beta ma papa mama luka obunda na oya nyoko la kiyo luka obundana oya liyaki pa boma yo na Congo soko luki ete yako luka yo boki na bokebi nyonso na lobi nini soki yo bino boluki bango te bango ba luka bino moko abombana na kati na ndako te ezali likambo ya libération ya mboka likambo libération ya mboka ezali ke moto nyonso doit se mêler dans cette histoire là. Moto nyonso il faut abunda.
papa mama oyo kinga malamu milengela ke oyanga mokolo yango na kozwa oyo pa oyo na kozwa kombo oyo na kozwa kantinya mai oyo tango na komona o wana baza bilongi na biso te o wana za bilongi bandeko na biso te nga na kwatake bango soko lobi ko bomba li bango bakokota na ndako na yo kimbangu akosala ke bakota na ndako na yo baboma yo na bana na yo oyo koloba te na makambo etalinga te tokobomba na biso boyoki bobomba na bobo papa ekobeta na kati na ndako na yo bandeko no bakokufa wazala mato akoyoka ayoka o na lobi ezali mozindo ke tango infweni eza soma sekite tous debout tango ekoki mwana nyonso some kolo Congo tango ekoki ya révolution oto bane kosela révolution wana moto moko aza épargné nango azate eza pona biso nyonso to telema to libérer mabele kolo Congo to zela ba français te to zela ba allemand te to zela ba américain te po bango nde oza banguna na biso boki malamu matondo na bino nyonso na kanisi lelo na kanisi moto moko na moko atelema kobanga kovanda na ndako te po ete kobanga nde bomaka oya kolobaka te zelanga biso bana na nga po pe papa sala lobaki eza koya mabe babombaka babombana po ete soki bayoki bitumbe bandi babombana mama okolivre bana na yo bandeko na yo bakokufa onga na lobi boyoki ngai malamu matondo na balaki na bino matondo po ete ya solo ezalaki alerte wana esengelaki ke topesa po ete na ntango bana bilaka baza kolunda bana bilaka bakokota po ete babundela ekolo Congo yo kovanda te oza oblige oaccompagne bana bilaka po ete baye wana po ete balibere yo mpe na bango ensemble oyo eyaki ya 98 ya 98 ya lokuta mais oyo ekoya mbala oyo eza avec la puissance ya nzambe ya mpungutu lelo bokinga malamu matondo pona balaki na bino matondo pona balaki na bino boza obligé bo accompagner bana bilaka oyo piololo ko beta so ovandi na ndako papa mama matali on insiste na ngomingia to zui to soit d'habitude 10 minutes mais to comme tina 18 minutes eza important pour te boyeba mo voilà to lebelela ki lobi Félix Matoyi Mangongi ayoka kite ataki confiance na batuti rwandais na ba beau frère na ye lelo Félix akomiko lela akomiko luka ndenge nini akosala po ete a se libérer na situation o ezako yela e danger e koti na ba coin nyonso Félix azoluka akimela wapi Félix ayebite wapi akokimela po ete danger ekoti na kati na libota na ye na kati na nzinga na ye Félix ayebi sute nini akosala po ete ayokelaki biso te ayokelaki ngai te soki ayokelaki ngai nde makambo nyonso nde eyeli ete po aperdaki temps ya distraction oyo batuti banoko distraire ye sikoyo batuti bamemi ye contre mire même na mikolo suka bamemi ye tina États-Unis mpona badistraire ye eza ya pasi mingi mpe mawa po ete soka yokaki na kanisi nde esalami te alors toyokana ba mama pe mama baresonaka mie koleka batata ba mama oyo bakota kelasi te mais bazo resone koleka même bapapa oyo bakenda université oyo bazwa badiplôme ebele ya batitre académique ebele bamama bapapa wana bazo resone te bamama resone nini tona nani bamama oyo baza koresone koleka baintellectuel allez tona na bango Les femmes souffrent avec les enfants. Entre moko na capitale eza ezalaka te bafongola bandela nzela oyo ya de la paix wana bake na afungola nani chemin de fer afungoli bazali yatika biloko oyo eza lokola mokabali
Voilà, et ça passe. Est-ce que ma maman n'est pas tout? Parce que le ministère du Transport, ma maman, c'est que la situation où yo pour le gouvernement, ils ont des précautions, te bana bambula, ba tika nzela oyo, ba flamand, ba sala, yango ba tika keka noir, ba tika goudron. Kaka on ba saka ma couche, ma ya muke ya goudron. Soni pe mawa, bozo ba konje, bozo diriger nini. Soni pe mawa, voilà la situation oyo, lelo ba konji na bus ba konji ko le Congo, baza ko mema mboka na kati na désordre. Et na mboka na kati na désordre, bango bazo kanti bazo diriger, mais bazo diriger et le côté poété. Situation eza ko le kana kati na ko le Congo, eza ya pasi, bato baza ko lela ba kontu talakaka, nzela moko. Ba vana na ba poto, ba yebi ke po ke même toujours exemple moko. Ti lo mo vana na kati na Europe. Ayebi ke pour qu'il y ait même loi, si au qu'il y ait multiples chemins, pour qu'il y ait na zaventem, au qu'il y ait na nion sur les veines, na côté nion sur qu'il y ait de trouver kakawana, mais pour la nini ba yena pouvoir passer le côté soni pe mawa. Ezali pouvoir Illuminati et sengeli ba comme ça mboka na situation auto komina molelo. Alors bandeko matoi mangongi e futakate. Matei mangongo futakate bandeko ya solo ezako sala pasi ke mboka ezali en danger. Chilombo qui plaire maintenant Toyoka secrétaire général na ye kobanga elongwe na camp ya biso et comme na camp ya Chilombo bolanda. Na camp Chilombo bakomi kobanga nini? Bakomi kobanga danger o ba camarade na bango ba tcheke bango au pouvoir. Notre frère à la tête du pays fait objet d'une menace injuste par l'agresseur rwandais qui ne veut pas de son pouvoir. Allez-vous les supporter ainsi? Devrions-nous être discrets? Congolaise. Notre frère à la tête du pays fait objet d'une menace injuste par l'agresseur rwandais qui ne veut pas de son pouvoir. Allez-vous les supporter ainsi? Voilà, mes chers amis, nous allons poser la question à Augustin Kabouya. Monsieur Augustin Kabouya, mais dis la vérité à ces gens qui sont devant toi, non? Où vous avez trouvé ce pouvoir-là? Qui vous a donné ce pouvoir? Ce ne sont pas cet outil-là. Dis à vos frères, à vos amis que oui, avant d'avoir ce pouvoir, on était à Ouganda, on était au Rwanda, on était à Kigali et on nous a fait ça. C'est comme ça, c'est cette vérité-là, et qu'on sauve binoke. Bande koboyo kabiso, ya sora ke to sara ke rare, boslim bisanano. Il faut commencer de dire la vérité, votre sincère. Dis la vérité à tes frères. Oh, bah ça va ignorant, bah ça y est batté. Il faut leur dire la vérité. Écoutez, ce pouvoir que vous voyez là, c'est un pouvoir de sacrifice. On a été chercher ça loin. Nakati na Uganda, nakati na Rwanda, nakati na Nairobi, vous avez cité, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Ce sont les Tutsis. Il est allé chercher les Tutsis pour lui céder le pouvoir. Et maintenant, ce sont les mêmes Tutsis qu'on lui disait qu'attention, Chilombo, Batouano, le pouvoir na bango, baza batou, couper la rana bango te, et qu'on souke l'homme abbé. Voilà, il y a qui Félix Antoine Chilombo et Koki, et voilà. Aujourd'hui, situation où Félix Azako
Azako traverser de l'eau, Azako yebate par où mettre sa tête, Azako yebate pour être danger, et côté pour être, Oliaki biloko ya mbwa, bongisa mbango. Zalana mbango pour être, Oluka ndegeni loko kima pour être, biloko ya mbwande Oliaki. Alors, bandeko bana sauvé pour le Congo, Chilombo aliaki biloko ya mbwa, et voilà, le Chilombo a des problèmes très sérieux, à éviter nini par où passer ou par où fuir. Ezaya passe mingi, alors, Tolanda, la situation qui se passe aujourd'hui, na katina mokili, Bolanda. Bolanda, na bokebi nyonso, Bolanda, na bokebi nyonso, sijeo, Bolanda. Matondo mingi yenge kya kumbuta, matondo yenge kya kuliaka. Message yango okopesa panza yango situ na batu ya kisasa. Ezala mokili mobimba, ba koyoka yango. Vraiment, batata ba yotalisa mabetali RDC. Pona makambu onyoso ezali kosalama na kati ya Congo. Bambula o ezobeta ezali ya pamba te ezali pona kolakisa ke vraiment mboka ezali ya kobeba. Donc mboka ezali ya kobeba pona makambu etali batalizima, pona makambu etali maitari, makambu etali politique ya lokuta, oyo ezali koleka na RDC. Na nyonso oyo bazosala yango wana babisimbi baza na kanda yango bazali kosala biloko ya ndenge wana. Batu mususu bazali kokufa pona ignorance ya makambu ya batata bapungutulene. Ingeta. Mususu ezali pona makambu etali makila ya batu oyo basengaki bango batu bazosala na politique. Ingeta. Yango wana nde ezali kokende na baame wana, donc bazali ko utiliser baame wana. Yango mingi bazali kuna bazosala vraiment na bakendaki na bamezo wana ebale kosenga baame ya batu. Alors bamoni pe ndenge ya kosala te nde bazali ko récupérer koyiba baame wana. Mais kasi tata ayi kotalisa boye bakobuka stade de martyr ekokwela susu na baproblème. Palais du peuple pe ekokwela na baproblème. Après avion moko ekotumba mana Congo ekozala na batu oyo baza batu ya leta na makambo mususu boke ekosalama. Après soki banzela ezobuka na pona ba rebelle balingaki batake na bonane. Donc avant ba feti oyo balingaki batake yango wana pe bisimbi pe baza pe na très décisif na makambo mususu. Et alors vraiment eza benda bika pona makambo etali RDC. Makambo etali kuna na likolo ndenge batata bayi kotalisa vraiment elingi ekoma na suka. Batata balingi ba réagir na bandenge na bango. Alors bakomona banyama moko elingi bana kobima eko bana kolia ba oyo bazokobundisa bana mboka. Donc bosimba yango message yango bazopesa ngai à partir de 9h nde batata bali kopesa message oyo. Mais kasi balobi babandi na Congo bakokota na RDC na Angola bakokota susu na Congo Brazzaville. Balingi sikoyo basokola otango ekoki pona makambo etali président oyo akodirige ya molimo tana bango ekoki. Donc à partir de 2023 ya oyo ti tokokendela nani pona makambo susu elingi ya na kati ya RDC. Au base ezali kuna pona makambo etali po a démarrer makambo po a pelisa déjà moto na ba mboka oyo misatu. Awa pe na Angola bakoko to batu mususu etikali moke bakomona batu bakobima po balingi baya kotelimisa makambo etali pona makambo etali
royauté donc qui reine de Congo bango nde balingi batelemisa makambo mosusu ingeta royaume Congo bangunza fo batelema oyo baza bavrai ngunza po bamoni bafongunza bakoti ebele oyo bazotrabaye na magie ingeta libulu wana ezokokatana nyonso bakosala soki bake kosala baseremoni place wana te mbongo apamba bakobebisa mabanga apamba bakobebisa kutu ekosala susu badega sur dega donc ndenge eza wana na bakamino mosusu ekodinda place wana po bisimbi wana bakorekipere bango et surtout kutu soki kaka omendele place wana ke oyo babana kosala do babie bakorekipere bamendele place wana bakokufa donc vraiment baza na kanda moko ya kosakana te ingeta. Voilà, bandeko banasome kolo Congo ya solo te makambo ezali koningana. Yo soko ezali koningana te ensemble na makambo ezo ya mokili mabe kozala na yo mabe kozala yo na libota na yo. Tozo senga na bino bandeko po ete tobisaki bino surtout depuis le mois de septembre, octobre, novembre. Ezako ya mabe. Décembre auto koti papa mama lo sambo. Ozana biloko beeliminati, ozana nini na éviter choses encore possible. Na éviter. Wana nazako lobakake, il fallait bozongisa, il fallait botumba yango, il fallait bokata ba contrat na beeliminati nyonso, na ba franc-maçon. Mais batango bogardaki yango, bino bato baye ba ya politique. Bogardaki biloko wana. Bomoni ba court circuit na mnoko lobelaka ngolo Félix Antoine Tshilombo Keba, oyaki na merta, oke ko simba église. Ok, simba bozo sangisa et que ça la court circuit. Okozika yo moko okangama na courant konibela kingate. Papa, bilia kibino bikoki, moya ko sala ni poete mangongi e futakate, matoi mangongi e futakate tant zako belela bino bozali koyoka bisote et talibi. La seni familiale. Nzokate tebaki teke seni ezali eloko ya famille. Il y a ma cousin, il y a neveu, nani tout ça. Voilà. Oyo tokanisa ki ezali ka lokuta nzokate eko kisami tomoni ke seni ezali eloko ya famille Tshisekedi. Alors, la CENI organise une fraude massive. Alors, cette fraude, voilà, la famille s'est mêlée là-dedans. La famille à Tshilombo va se mêler la kati eloko wana pour être ba luka solution ndenge ba ko frauder massivement. Alors, eloko ni les akoleka wana na kati na CENI on a la présence ou l'implication, il y a moto to bengi le Congo, il y a Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi accueilli na wapi na kati na Chine na Denis Kazadi. Denis ce Kazadi, machin, voilà, je crois que c'est Kazadi. Bakei na kati na Chine pour commander la kit. Il y a biloko élection, alors toujours comme tout là. Denis comment Anthony expert aux élections, Anthony accueilli na Denis na kati wapi na kati na Chine pour commander biloko oyo ya élection. Alors voilà la photo oyo bati de biso yango wana mwana ya Félix Antoine Tshilombo akoti na kati na CENI en tant que qui oyo lelo toko mona ki solo maimaza ko leka na kati na Congo. Ces gens-là sont en train de rêver aux élections et ils pensent que l'élection est comme ça la kati na Congo. Na moment oyo bango baza koyeba teke tebisa bango ke be election bino boza konsiela oyo a fraude ya bino e ko sala maka jamais bo milenge de nenga ko kima Félix Antoine lengela ndenga ko kima po que pardon o joate muta ko peso pardon azate po te o sali mabe mingi na kati ekolo Congo o bimisi makila ya bana ebele ekolo Congo sopani muta ko pardonner yo azate bankoko bana kanda na yo Félix Bankoko, bakolo Congo. Bazana kanda na yo ngana lobeli yo. Ngai na lobeli yo. Obi OCF, leda ngo lobela yo benganga, ne momo ngo sala effort. Oh nyoso sala lelo, il fallait sala ngo banda. Depuis ce temps-là, nous sala kere, Tshilombo sala kere. Lero bozo ka tekengana bakabuya, ezala kere fallait pas bo atakenga. Il fallait bo bengana na mayele que no papa. Pesa biso na solution zani mais bon on nga muke nzoka tanaki munene bozaki il fallait otal bola tamaneti ya bien pour mona nga bola taki maneti ya mabe bon on nga muke nzoka te da munene koleka bino voilà et bébé bino moi ko ça autrement exact
Anthony, le fils de Tshisekedi en Chine en mission, le vrai expert, deuxième expert, où il y avait l'élection. Anthony a impliqué dans Katchenango pour affronter l'élection. Il y a Wapi, Anthony, tu perds ton temps avec ton papa. Cherche notre travail. Cherche notre travail, Anthony. Arrête, Anthony, mon fils. Arrête. Hein? Maintenant, vous savez, dans le Congo, vous blaguez dans le Congo, vous savez, vous venez dans le banga ya moto. Félix, vous venez dans le banga ya moto, vous savez, non. On a l'habitude de faire comme ça avec Mobutu, on a fait comme ça avec Mobutu, avec Hippolyte Kanambe, tout aussi continue. Mais Félix, nous sommes pris. Dans le moment où on a continué comme ça, on verra bien. C'est trop tard. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo ya solete bandeko oza koleka na kati ekolo Congo oza koyeba tende yende moto akokwela na kati na libulu ya kufa po ete ya solo kufa ezali koya pa ko dimate etali. Allez, voilà. Donc, tomonani na bato wana a live bapimisi biso na bachambre bapimisi biso na baliniere batie biso bambeli na kingo batie biso basongi ya minduki na bango na bilongi. Heureusement na monoko na bango babandaki koloba kaka biso tozoluka nde bateke na basolda oyo bazonyokola bino na babarrière na banido maloba na bango ezalaki yango na epui basolda oyo bazodefendre bateke nde yango na tozoboma bango epui tokokontinue koboma bango. Pour information, biso na miso na biso tomoni 7 bilembe oyo ekatami na machete 7 na 7 wana tomoni on dirait ebembe na bango mpe moko ezali puisque ezalaki bande na motu na etate moko ya rouge et puis alata apakolaki bamakala na bango abandaki kopakola et puis même soda oyo abomaki moto wana biso mpe tomonaki puisque biso tosuivre nde histoire mobimaki début à la fin. Le problème c'est quoi? basoda moko babandaki ya force terrestre babuni na bango na 4 heures babandi kobunda na 4 heures botitititi basoda na biso wana ya force terrestre. Voilà, bandeko bana somme ekolo Congo, là c'est la situation qui se passe dans kati na kwa muntu oyo boza komona kia solo bato wana bazaro bato Hippolyte Kanambe oyo bakoti na kati ya Brazzaville bangonde baza ko progresser na bakoi nyonso ya mabele ekolo Congo po ete baboma baeba na somi ekolo Congo. Alors bino toza kozela toza ko batebele baza kozela na bazela ke bato yango oyo baza kobundisa bango ba continuer koboba ndeko na biso ya solo toza kosenga na bino bana mama bana be na Congo totelema po ete ya solo totikela bango tante oyo ba stratégie bango baza kotia eke bakoesa biso na kati ya libulu oyo bango bazolinga kotia biso ezosenga na biso moko nde toluka moyen tobunda na bango avant ke bango babanda koluka biso na babisika oyo bandeko na biso baza na kati na mabele kolo Congo toza koloba oyo aza koyoka ya solo ekozala malamu mpona nini. Voilà, bandeko toyoka nanu audio mususu na bombela kibino eza vraiment très important bolanda yango. Bolanda Radio Kapi boyoka tant que sabino que radio wana il y a ba criminel il y a ba français il y a ba américain bon personne confiance que bolanda. Ils ont pour mission de perpétrer un massacre de tous les Congolais en RDC. Objectif, justifier l'agression de la RDC par l'armée rwandaise. C'est ce qui dénonce le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ikenge. Il y a un nouveau projet humanitaire en faveur des personnes vivant avec un handicap est lancé dans la ville de Bukavu. Ce nouveau projet du bureau diffuseur des œuvres médicales va faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap en disponibilisant les soins de qualité pour elles et assister les déplacés de guerre. Enfin, la sécurité dans la ville de Bukavu prend de proportions inquiétantes. Elle est caractérisée notamment par des attaques et des positions militaires et même des massacres des civils par des hommes armés. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, capitaine Anthony Soldat Voilà. Bonjour. Un
expéditionnaire des militaires rwandais est signalé sur le territoire congolais. Sous couvert des rebelles du M23, ces militaires rwandais ont pour mission de perpétrer un massacre des Tutsis congolais sur le territoire de la RDC en vue de justifier ainsi l'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. C'est en tout cas ce que dénonce le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge. Il est au micro depuis l'équipe Lamondo. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Nirago. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin. Incroyable! Bandeko de population tutsi-congolaise. Et Outi Wapi. Alors, voilà, chef ya FARDC, na munoko na ye moko na radio Kapi, ba yebisi ya lobango de Tutsi congolais. Depuis quand qu'on a chez nous au Congo, on a des Tutsi congolais. Voilà la stratégie ya ba mindele occidentaux, ndegenini, bato lingaba laisse pas mettre on a casqué les Tutsi congolais. Donc les Tutsi rwandais sont arrivés dans l'armée rwandaise, sont en RDC Congo pour massacrer des Tutsi rwandais, des Tutsi congolais. Incroyable, incroyable. Biloko Yubandeko, est-ce que Chilombo Aza au courant nango? Est-ce que la FARDC, est dirigée par Oyobako Benga Gilbert Kabanda, ba yebi yango ke makamo baza koloba, mundela zana besoin nango alpha bango au mot prêt. Que oui, voilà, chef à FARDC à l'OBI, oui, d'accord, soldat rwandais, soldat tout rwandais, yé na bazara mission na Congo, pour bon congolais te, nous va bon tout congolais. Voilà, voilà, Chilombo. Boko yeba, continuer, yon na ba beau-frère na yon ba jé na bino oyo. Voilà, bandeko na kanisi, moko na bino ayeba. Alors, Tokene na Katina Nord Kivu, Esika, nos militaires, nos gens, Oyo, les jeunes, pas de FARDC, je dis bien, j'insiste, pas de FARDC, mais la détermination des jeunes d'autodéfense. Nos soldats, l'armée nationale du peuple Congo, d'autodéfense travaillent avec détermination pour libérer Mabele Yekolo Congo. Allez, suivez. Ikiwaza tunaenda kuvita na vita tunaenda kwayo, hatuende kupigania mtu au kupigania kitu fulani, tunaenda kupigania nchi yetu. Tunaelewana jeshi? Mwanamboka? Mwanamboka? Nikisema synergie ya raison des patriotes résistants congolais, tunachukua kwa juhudi na ushujaa hata kwa bei ya damu yetu kwa kupigania nchi yetu. Tunapenda tutawaliwe na adui wa kutoka nje ya nchi. Inafaa tunatetea nchi yetu, wa baba yetu na wa mama yetu wenye walituzala si usudi udongo wetu bakie na amani. Hakuna kitu cha maana mdunia kushinda udongo. Tunaelewana? Hii udongo ndio kitu cha maana inafaa tunakipigania. Kwenye tunaenda tetea saa hii, tunaenda kutetea nchi yetu. Tunaenda kutetea pouvoir yetu. Tunaenda kutetea udongo yetu ya Republique Democratique du Congo. Tusivamiwe na mtu wa kutoka nje ya nchi. Tunaelewana? Wanaboka? Ya maana zaidi tuende kupigana na juhudi na ushujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kugomboa nchi yetu. Ikiwaza tunaelewana? Asante, mimi nakushukuru na mimi nakutakia kazi njema na kutakia na maisha marefu na nakutakia kumpiga adui bila kusita, kumpiga na kumwadvance. Nisikie kesho na kesho yake chama ya Uhuru DRC, chama ya MAP, chama NDC Renove inasimamiwa na initiative Kidoshi Mirai Mwisa inafanya kuwaje na upatia seneta 3 jours nikuwe mulisa kanyanga kiwanja. Tunaelewana? Voilà bandeko, les jeunes sont déterminés.
nos jeunes sont très déterminés qu'il faut les encourager pour déterminer aller jusqu'au bout pour combattre l'ennemi. Destination Rwanda, Ouganda. Et ensuite, solo les Kamouza pour les Kanakat, les comme ça, Mobimba. Et comme ça, parce que ça va être notre destination, c'est jusqu'au Rwanda. Il n'y a pas de chose à faire parce ce sont ces Rwandais-là qui ont mis la stratégie pour venir nous attaquer. Nous étions chez nous. Hier pour attaquer Bissau. Et maintenant, la vengeance est allée armée à solo. Il faut venger. Il faut venger les 18 millions de Congolais. On va bomber depuis 1996. 94, on va banner la stratégie avec leurs amis occidentaux. On va y aller Bissau. Ma belle carte de Congo, tu perdras plus de, je rappelle, tu perdras plus de 18 millions de Congolais. Bator Bako qui n'est pas embatté. Makina Bango, ce n'est pas pour rien que vous voyez ces jeunes. Ces jeunes que vous voyez là, la plupart entre Bango, va perdre un membre. Il y a famille na Bango, va perdre un papa, va perdre un maman, va perdre un bana, bandeko. On va boma Bango, va kata Bango, va kingo, sauvagement parqué par ce tout Rwandais. Et alors, ils ont droit à défendre ou à venger les corps de leurs frères et sœurs. Oyo Bakoufa, 18 millions, Oyo la MONUSCO, la communauté internationale, la justice internationale, ils sont au courant de tout ce que j'ai dit là. Ils ont les éléments, ils ont des photos, ils ont des images de ces crimes, des génocides que la communauté internationale ont organisés en RDC Congo à la complicité avec Rwanda et Ouganda. C'est connu de tout le monde. Il n'y a plus de secret. Et aujourd'hui, l'implication du Kenya là-dedans, dans cette histoire. Kenya, le président Kenya, bravo, continuez, continuez. Vous êtes là-dedans, on sait pourquoi vous êtes là-dedans. Et on verra bien après. Voilà, Bande Kobana Someko, le Congo, préparons-nous. Là, vous êtes à Kinshasa, parlez-en aux jeunes, il est temps. Regardez les jeunes, ils sont comme vous. Ces jeunes-là sont comme vous. Dans le nord, dans le sud Kivu, ils sont comme vous. Comme ils sont conscients. À l'époque, ils étaient dans les louchas, dans les filimbi, dans des distractions. Mais aujourd'hui, ils ont compris que non, c'était pour nous distraire. Ils sont plus là-dedans. Vous donnez bien. Ces jeunes ne sont plus dans ces histoires-là. Oh, faisons la marche pacifique, marche pacifique. La MONUSCO dégage. Voilà, on a compris que c'était des aventures. La MONUSCO dégage. Les jeunes de Philippe, les jeunes de Loucha. Et de l'autre côté, ces parrains, les démocrates. Oui, ils continuent comme ça. Il faut les distraire. Aujourd'hui, les jeunes de ce Nord Kivu, Sud Kivu, sont conscients de la situation. Ils sont très conscients et ils sont déterminés de venger le sang de ses frères, de ses parents. Ils sont conscients. Et à Kinshasa, et dans les Bas-Congo, dans les Bandundu, Bozo Lobanini, dans l'Équateur, Bozo Lobanini. Vous êtes épargnés, Kwamuntu est là. On attaque Kwamuntu. Combien déjà de morts? Et bien, vous avez piégé dans la Kinshasa encerclé. Vous blaguez? Vous blaguez? Tata, c'est bien bon de mettre des likes, c'est bien bon de faire ça. Mais l'objectif est de communiquer, de passer le message aux autres. Que ça la conscience, pas le la katina distraction. Banguna ba côté le biso, to lukato kanga bango. Tous en a droit, ils ont autodéfense. Que moto il faut utiliser self-défense pour se défendre. N'attendez rien. Aujourd'hui, se défendre. Ces jeunes gens qui se défendent là, dans Katasi Kivu, Nord Kivu, ce sont des stratégies, cotiser esprit, voilà de l'eau, tout va là. Et voir même la France, c'est ça qu'on est là-bas. Occidentaux, c'est ça qu'on est là, dans le Nord comme la Sud Kivu. Alors c'est à vous de prendre votre élève et de comprendre, de défendre le Bas-Congo, de défendre le Bandundu, de défendre Kinshasa, de défendre l'Équateur, l'ouest du Congo qui est en danger. Boyokingai malam bokingate nakoloba peke na l'exek bina maboko na ngai ezala kipembe mais kwa muntu aujourd'hui baza ko boma nana za ko boma muntu za ko boma ezali chilombo na bande ko nayo. Na jeshi ya MDC rénové et ya réseau des patriotes résistants congolais et wanapiga Mudugudu, wanapiga defense ya M23 Mudugudu, wanaanza kontrole eneo
na wanapanda wanaenda kupiga defense ya Musimbi. Morimbi kabisa, wanapanda wanaenda kuipiga kabisa. Iko bien déterminé na kumjengo adui M23. Voilà, ils sont bien déterminés. Bravo les jeunes, bravo les jeunes, continuez. Et voilà, et servir de leçon à nos frères, à nos amis qui sont encore les cigales, que je les appelle les cigales. Les cigales. Les cigales continuent à chanter, Ok, c'est bien. Les fourmis sont là dans les caniveaux. Vous allez comprendre. Les fourmis sont dans les caniveaux. Ils se préparer. Bino ba cigale. Oh, Kinshasa qui est ya. Alors, continuez. Beaucoup yeba. Beaucoup lukaga, beaucoup pesanga raison. Ah, papa, ça, surtout yoke la kiyo. Les gars, c'est ennemi, ils plairent déjà. Voilà, bandeko, tous la conscience, tout bundela, école Congo, poté, makambo, tous au monde à toi, tabino, et y a les sociétés. Voilà, bandeko, to landa, na boke binyonso, ba génini, ba tout, ba zo utiliser pour être, ba ya, na mapele école Congo, bolanda, tous au tiers la bino, en image, comme ça vous allez comprendre. Landa. Somalia, wake kumurona, anaona jina vile mu Somalia. Sina ba taropa no bakoda hapa. Alimurona. Voilà. Bon, on est dans track, on a track, on a nani ya Moïse Katumbi. Ba track ya Moïse Katumbi, oyo, eza ko kota ba criminel, butu na Moïse na Nzela, ya mabele ko Congo. Botala track, on a, heureusement, bandeko, ba tomboki, ba lobi, ba fongola, ba monaki, mota bimikuna. Allez, botala. Voilà, bon, mon indenga bazako kotsa bino bozana kati ba blague, vous blaguez, ba tout bazako kotsa ba kangi construit 4 sur 5 na classé à Capona. Combien ba kota déjà boy, ba lekapé bien ba kota bino bozana kati na distraction. Et tali bino poete na tant que zakoloba et zo senga ke biso na biso moko to telema poete to luka ndenge nini to silana na batu oyo. Voilà, bandeko batindi audio ya solo ke situation wana ezali. Angara muitrate, lacha kufungia mobantu. Kote tu attentivement, utawa mwisho, utaona mkono ya mtu pale mkombi. Sasa utabara wakumbula. Basomalie leo na infiltre, bantu leo naingiza bantu mkongo. Basomalie, Egyptien, bantu baspaniliotique, wana nyonso, baza kokota na kati le Congo, butu na moi. Baza kokota te parce que bana posa ba ya kovanda ba réfugié, po te ba vanda na kati le Congo, ba ko habiter na bino normalement te. Bazo ya mission na bango po na ba boma bino bazo kotsa bango na ba conteneur bazo kotsa bango na ba moyen tout avec la complicité ya MONUSCO hélicoptère na ba moyen tout baza kokota mais ya solo moko na bango akobimate là c'est sûr akobimate mais bino moko pe to luka moyen ndenge nini to zerate nzambe ya asala kaka biso moko pe to luka moyen ndenge nini ko silala na bato wana nyonso oyo baza kokota mobulu na kati na ekolo Congo et comme une tango il faut que chacun de vous ayeba pour se prendre en charge pour to éviter baka oyo nyonso oyo ezakoya na mabele ekolo Congo. Voilà bandeko tolanda.
élection, il essaie de bloquer ma candidature, mais cette fois-ci en utilisant mon père juif comme étant la preuve que je ne peux pas être 100% loyal à mon pays. Ma fondue comme juif. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire ils essayent, il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'il dise Noël Tchani a mis la proposition sur la table et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes donc des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est juif de père, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de nôtres. Je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État à Washington, il peut aller chez les Juifs où il veut. À la fin de la journée, le Congo, c'est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Et je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de la déclaration de M. Moïse Katumbi devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais bien sûr que ça montre bien qu'il a il a ce qu'on appelle la loyauté partagée. Quand il est avec les Juifs, il dit qu'il est juif de leur par son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec le Congolais, il veut nous faire croire qu'il est Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dit dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc sa mère elle est d'où. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère elle est zambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est zambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo? Et sa femme est burundaise. Voilà cette histoire de sa femme burundaise comme Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege. C'est toujours le cas comme ça. Et vous allez voir que c'est toujours nos frères à nous qui sont derrière ces gens-là. Nous allons dire qu'on a besoin d'aller soutenir ces étrangers-là. On va rendre mauvais service au Congo. Mais vous comprendre comment on a bana mama Congo. Et nous on est ça, le cosa mbongo ni. Mbongo keni nango option de papier. On vous utilise, regarde, allez, soutenez le docteur Mukwege. Bino ne sont encore banditi. Mukwege ndeko na biso. Mukwege mais bandeko ba yebi Mukwege ba bikaza étranger ayako, ya simple. Bon, soukuna, Moïse Katumbi est mort. Mais mes chers amis, il y a pour vivre na bandeko. O le kolangai dans botamana bango, bandeko be na Congo, il y a passe mingi poete, mingi na kati na biso, mitu esalakate, mitu na bango ezali ailleurs. Alors, bandeko bana somme kolo Congo, il y a passe mingi ya komona ke onyosa ko leka na mabele kolo Congo. Alors, tokotana nu na basije mususu tokei na honte. Mindele bazo souhaiter te vivre yango. Mindele bazo souhaiter te vivre humiliation. Mindele bazo souhaiter te vivre ridicule. Parce que ça va un plaisir que bazo diriger biso. Et biso moko tozo le banini nous les Africains, les Bena Congo et les Bantou. On dit quoi à propos de yango? Allez, suivez. Now to present to you President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Je suis là en vedette. C'est qui tous ces gens qui sont là? Voilà comment les Américains vont humilier Bissot. Est-ce qu'il y a des gens importants? Sonia.
Après le Soudanais. Quelle humiliation! Sony, pas super, nous les Africains. Botala, tous ces temps-là, c'est pour nous humilier. Il n'y a personne. C'est ici. Your Excellencies. Voilà, mes chers amis, oyo nini tuza komona, tomona ki humiliation ya président, oyo ya Soudan, amisubeli bilamba, to komona humiliation ya Boyebo Tala. Et les Blancs sont très contents, les Occidentaux, les Américains sont très contents de vivre ces situations. Oh, que le président, plus de 40 ans au pouvoir, comme les Sassou Nguesso, Azawana, Azo se gêné, il est là, d'accord, parce que Cameroun les a entre leurs mains. Voilà la situation. Et les grands souffrants, c'est qui? C'est nous, les Africains, les Bantous. Nous souffrons à cause de ces gens-là. Merci, Matondo Mingue Paina yo mama na biso titela tetouase, na geste osali pona kosunga, chaîne na biso, Matondo Zabe ya pambola yo. Matondo. Voilà, Mandeko Manosome Kolo Congo, Tokota, Yosolo, Tokota Nanu, na niveau ya communauté internationale, na Katina, Belgique. Qu'est-ce qui se passe là-bas, na Katina, Belgique, à propos ya Congo, à propos ya ba Onyoso, Ezakoye la biso, na mabe, Bolanda, po ete to komi, na ba dossier, chaud, Oyo, ezali ko sala passe mingi pour batendre ko belé, baza ko yeba teke makambo zo koma mobulu. Et donc comme le bango mobulu et biso tuza na kate ke diba, siré. C'est les guerres qui font des réfugiés. C'est quand on va exploiter économiquement ces pays qu'on fait des réfugiés. Alors la moindre des choses, c'est que quand ils viennent ici, de les respecter et de les traiter de manière humaine. Vous êtes incapables de les traiter humainement. Vous les condamnez, vous leur faites la double peine. Vous les condamnez 2 fois. Vous les bombardez chez eux et vous les laissez dormir dans la rue ici. Ça, c'est inhumain. Et la Vivaldi ici peut avoir honte de cette politique. Voilà. Voilà la politique de l'Union européenne. Voilà. Et bango va dénoncer Batuna Bango et comme Koyinda. Et comme Koyinda, na kanesi bino nyonso boza kolanda yango. Boza kolanda yango po ete ba o nyonso baza kolanda te e kozala passer. Alors, vous êtes en France, vous êtes en Europe. Allez, écoutez, suivez-moi, ba maman Bolanda, ba maman, ba papa Bolanda. Qu'est-ce qui vous arrive? L'ensemble des collectifs Parents en colère lance un appel à agir au niveau national. Nous proposons un envoi à tous les directeurs d'établissements scolaires et autres d'un courrier mentionnant toutes les études et les décisions de justice démontrant la non-efficacité des masques et protocoles, mais surtout leur toxicité physique et mentale. Nous constatons que certains font du zèle en appliquant un protocole qui n'est pourtant qu'une recommandation, sans aucune base légale ou scientifique. Ils se préparent à passer au niveau 1, c'est-à-dire masque, distanciation, isolement, bref, entrave au droit à l'éducation. Il y a danger pour nos enfants.
ce sera non. Nous appellerons au boycott des écoles, le cas échéant. Nous invitons tous les collectifs et parents, grands-parents, à se joindre à cette action nationale. Merci. Voilà, les dangers arrivent, bande combat dans sommet que le Congo, la situation, le lobe éliminatif, bazo n'ga pas passer la vitesse supérieure. Vitesse supérieure surtout au niveau de l'Europe, le les États-Unis, bazo travailler, baser la stratégie, on a bazo pour créer même au barbenga cancer. Cancer est causé la contagieux. Cancer que mutaza nango est contaminé. Voilà, bande ko bolanda. Il y a sur le toya quand on a publié la bino information pour être sa biso mayele. Vous après, merci pour vos likes. Vous après, bon benga bande ko baza ko yokate o baza nan bazo kantake. Il y a sur le makambo eza ko leka na katina na mokili baza ko mo lango dire moke mais biso toye toujours informer bino makambo nyonso oyo eza ko yela biso lobby. Surtout bo baza na katina Europe, bolanda na bokebi nyonso. Allez, c'est parti. On va aller mourir pour les Ukrainiens, nous. Dans quel film? On n'a aucune affinité avec les Ukrainiens, c'est pas la famille. On peut aller se battre au Mali, je comprends, oui, parce que c'est une ancienne colonie, c'est la famille. On peut aller se battre dans des pays qui ont vécu avec nous l'histoire. Alors quand le maire de Kiev, ou le frère du boxeur, il dit, ouais, vous les Français, vous venez pas nous aider. Vous aurez bientôt le sang des Ukrainiens sur les mains. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est notre faute. Si les Ukrainiens se font déquier, ils n'avaient qu'à pas faire chier la Russie, ils ont voulu installer l'OTAN là-bas, ils ont fait chier Poutine, ça nous donne des boutons, moi je me mets à sa place. Voilà. Je vois à côté de ma frontière, je vois des Américains qui viennent, qui s'installent et tout, je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est logique. Voilà. Depuis 2014, ils ont commencé à tuer des Ukrainiens russophones, ils en ont tué plus de 15 000. Voilà. Ah non, je pense que Poutine, il a eu beaucoup de patience. Hein. Ils ont voulu supprimer le russe à l'école et tout. Tu ne peux pas faire ça à des gens. Il faut penser le cas du Congo. Il y a quand même des gens qui parlent le russe, qui sont d'origine russe, respecte-les. Donc si les Ukrainiens sont attaqués, c'est de leur faute. À 100%. Voilà. Vous comprenez? Alors, c'est à nous maintenant aussi de prendre nos responsabilités en main. Mais comme nous faisons les Mokili bouger. Et bien, besoin de distraction pour croire qu'il y a seulement Mokili qui est non, Mokili est à bouger et c'est à vous de comprendre que Mokili est à bouger. Ce côté limité, de papa, maman, nga nazo pesa bino information oyo akobisa bino ke makambo ndenge eza koleka na kati na mokili. Allez. Énorme scandale au Parlement européen où le Qatar est soupçonné d'avoir acheté plusieurs personnalités. Oui, c'est un séisme en pleine Coupe du Monde. Le pays organisateur se voit donc accusé d'avoir corrompu la démocratie européenne. Le parquet fédéral de Belgique parle d'une entreprise criminelle qui visait à influencer les décisions économiques et politiques du Parlement de Bruxelles. Le constat provisoire est proprement ahurissant. 6 personnalités interpellées, dont le patron mondial des syndicats, 4 sous les verrous, dont une vice-présidente du Parlement, et chez 2 d'entre elles, des montagnes de billets, au moins 1,5 million d'euros. Opération d'une ampleur exceptionnelle. Menée comme un coup de filet anti-mafia, préparée en secret depuis la mi-juillet par une poignée de magistrats et d'enquêteurs, l'opération est lancée vendredi matin, 9 décembre. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? C'était la journée internationale de lutte contre la corruption. Les policiers planquent d'abord devant le domicile de la députée grecque Eva Kaili, mais comme elle est protégée par son immunité, ils ne peuvent pas entrer. Son compagnon, l'Italien Francesco Giorgi, sort du garage. Il est arrêté. 16 autres perquisitions sont menées simultanément. Et bingo, au domicile d'un autre Italien, Pier Antonio Panzeri, ex-eurodéputé et président d'une ONG dont Giorgi est l'un des responsables, les policiers mettent la main sur 600 000 euros en cash à la nuit. Voilà quelle leçon que nous allons recevoir à ces gens, ces occidentaux qui vont nous faire voir que oui, ils sont là pour nous aider, il faut la transparence. Nous avons été complices. On est à la grande mafia, il y a la grande corruption. Voilà, pour vous dire que méfiez-vous de ces gens-là. Ils ne sont pas normaux, ils sont incohérents par rapport à discours na bango. Ces occidentaux, parce que bango basala vérité, vérité et bimi na poissa nyonso. Alors
bandeko bolanda tozokoyela bino toujours makambo bilinga eza kokotela bango bolanda bilinga oyo eza kotourner na kati na bango bokokamwa. Emmanuel Macron met en garde les États-Unis contre le risque de fragmenter l'Occident. Les USA ont encore développé un programme d'aide de 430 milliards de dollars pour aider les entreprises des États-Unis, ce qui met le marché américain directement en concurrence avec le marché européen que Macron défend. Il a également prévenu les USA des conséquences de leur politique en Ukraine et vis-à-vis de la Chine. Tango te sabino ke fimbo ya kekele angulusi imbangu eko frappe bango bakoye bate ndenge nini bako s'en sortir na yango. Et alors tokene na côté ya Ils tombent dans le même piège avec le commerce du pétrole. J'entends des choses improbables sur la restriction des volumes de pétrole russe et le plafonnement de son prix. C'est la même chose avec le gaz. C'est surprenant d'entendre tout ça de la part de personnes qui ont fait des études supérieures. Le résultat sera le même, une hausse des prix. Les prix du pétrole vont monter en flèche. Mais de son côté, Vladimir Poutine rejette la faute sur les mesures restrictives que l'Occident a mis en place contre son pays en raison de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que Gazprom a à voir avec cela? Ils ont fermé une route, puis une autre. Ils ont imposé des sanctions aux stations de pompage. Ils sont prêts à pomper autant que nécessaire. L'Union européenne a tout fermé elle-même. Confusion. Voilà l'Union européenne aujourd'hui en confusion. Les Européens, Bazakozela, Fimboya Kekele, Eko Banana France, je vous assure, Boko Yoka, Makamunini France, Eko Vivre Léango. Alors, Bandeko Bolanda. Vous avez appelé vos amis pour suivre. Vos likes. Boyoka Oizo Koye la Bino. Oizo Koye la Biso na Katina Mokili. Vous après? Na ba like na bino, merci na ba like na ne poussana comme ça na tie la bino élément oyo la bombe la bino na suka ya danger poete ya solo to eba kiteke mokambo ezo ko kende boye na kati na mokili nzoka te batoyo o bino bo kansake baza ba démocrate baza batu bako kumba mokili nzoka te baza ba nguna ya mokili ba nguna ya nzambe et alors le lot baza na kati na confusion bango moko. Alors nous avons tiré la bino élément oyo bolandango avec beaucoup d'attention. Bolanda parce que la mingi baza tuna qui dit ba boye ba raté ki makamu o biso tolo ba kapre lobi bogoluka boye ba ah pas ba ka ngo wapi. Vous après? Merci pour vos likes, merci. Ya solo tout tiré la bino élément ngo na kanisi ezali prêt tout tiré la bino ngo comme ça et la musa bino nyonso bo baza koye ba teke les dangers est là. Allez, c'est parti. Bonsoir les amis, c'est Jim le Veilleur, le complotiste. Vous savez qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, regardez juste un tout petit peu avant, une vidéo sur le SERS, S-E-E-R-S, syndrome de problèmes respiratoires sévères. Vous savez, cette pandémie simulée par Bill Gates, l'OMS et la Fondation Hopkins, je vous en ai parlé il y a quelques jours. N'est-ce pas? Un virus où les gens n'arrivent plus à respirer en fait. Hein, il paraît que c'était effrayant comme simulation. Vous savez ce qui se passe au Qatar? Non? Bah, renseignez-vous sur la grippe du chameau. La maladie du chameau, oui? Alors où je vous parle? Des supporters anglais sont déjà rentrés en Angleterre avec la grippe du chameau. Une grippe qui, paraît-il, un virus qui serait né à cause du réchauffement climatique parmi les chameaux. À cause du réchauffement climatique dans le désert. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 47, il faisait 47,5. Et donc le virus du chameau est tout de suite apparu. Alors il est transmissible du chameau à l'homme. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il est mortel à 30%. Wow. C'est-à-dire qu'une personne sur 3 meurt de problèmes respiratoires de cette grippe du chameau. C'est une grippe mortelle. Alors tu vas me dire, il y a beaucoup de grippes qui sont mortelles, mais celle-là elle est particulièrement mortelle, 30%. Comme par hasard, quelques jours après la simulation de Bill Gates et de l'OMS, devant un parterre de milliardaires. Comme en 2019. Seulement là, ils n'auront plus besoin d'épandre ça sur la tête des gens dans tous les pays du monde, parce qu'ils ont le mondial. Ils ont eu le mondial. Les gens se sont refilés cette grippe, par milliers là-bas, et ils vont chacun rentrer dans leur pays, en étant porteurs du virus de la grippe du chameau, mortel à 33%. Attendez-vous à une supra-épidémie de grippe du chameau dans le monde entier. Bien entendu, j'espère me tromper, mes amis. J'espère me tromper. Seulement, moi, je ne vois pas de coïncidence dans cette histoire, ni de hasard.
Bill Gates nous fait une simulation avec un virus qui est très dangereux au niveau respiratoire et on se retrouve pendant le mondial, 3 jours après, avec une épidémie de virus qui est gravement mortelle au niveau respiratoire. C'est quand même étrange, non? Si jamais c'est le cas, mes amis, et que je disparais de la surface de cette planète, j'espère que vous saurez passer le mot à tout le monde, que ceci est donc un assassinat. C'est même pas un assassinat, c'est un crime contre l'humanité planifié, comme l'a été le Covid. Voilà, donc à tout à l'heure à tous, enfin à plus tard, dites-moi ce que vous en pensez. Bon courage, hein? Voilà. Voilà, Bandeko, ce qui nous arrive. Batebele, baza koye bateke, bao nyonso tokolo ba occidentaux, bo baleba keke, soka na bango koki, ba boy koki de bango moko. Et pour na bango, il faut exterminer. Y'a toujours senga na bandeko, non au nyonso baza na Afrique, na partout. Méfiez-vous de tout ce que vous consommez. Lobena bandeko, méfiez-vous de tout ce qu'on vous propose. Méfiez-vous de toutes les boîtes de conserve. De tout ce qu'on vous amène en sac, emballé, travaillé, produit ailleurs. Bandeko, biso teza koloba, bandeko, bozoko yokate. Ngana zolo banangai, na ocha tout le temps maboko nanga za pembe. Ce qui ont salité que on le veut, bandeko, oui, ngana novela ki bino maboko na pembe. Bo sala ki te pona nini, bo partager ki te pona nini, état depuis. Ngai na za koloba ke monde oyo ya Illuminati elingi que si ça bat nyonso avant bango va disparaître parce que souka na bango est coquille. Alors souka na bango est coquille ba ko linga te ba kene bango moko ba lingi na ba mbaler tout le monde na kati ba boma batu na kati na mukili et après nde ba ko luka moyen nyonso et après bango va s'effacer et voilà mukili et kufi na nombre batu oyo ba lingi to luka bonzambe na biso. Parce que bateau bazo la biso kufa oyo ya bakamonuso bango ba yela ki biso christianisme bango ba yela ki biso makamonuso et bango ne ba baza na kati na sima wana parce que ba konzi wana même ya ba église ya nini ya ba religion wana bango pe baza na sima ba multinational bango ba na sima ba grand vandu de ce monde comme ba Bill Gates o bazo sala makamu ya mabe oyo ba bomisi bateau bazo continuer ko bouler ndenge na ko bomisa bateau. Décembre malili ba souhaita ki ekoma ekomi. Malili ba souhaita ki ekoma ekomi. Ba profiter pe ba organiser oyoki. Na kanisi ke bo baza na chance ba yokango, ma mso komona peke ba bloquer biso vidéo oyo, c'est pas possible. Merci na like na bino, merci na like na bino parce que la kanisi oyo même papa wa lobi eza grave. Ya komona ke tala ndenge ba ko profiter na mondial ba ke ko injecter maladie. Pour te battre, on va supporter le bakedaki, pas même mango na banda na bango. Bon, moi que vous avez la chance, non? Il y a vous à abonner chez nous. Abonnez-vous, partagez nos émissions à vos amis. Ça. Et chaîne Oya après la cabine. Et ce cabine peut ma vie. Vous êtes reconnaissant. Vous avez une gratitude. Il faut reconnaître que cette chaîne vous sauve. Il y a des fois, tout ça va difficulté, bah pareil, ça est bloqué, tout ça va bloquer, tout ça va casser, tout ça va pour vous. Pour vous, matondo like na bino, matondo nzamba pambola bino, lobby eza mokolo yenga ya solo ke toko jwa mwa pause et toko kutana mokolo na lundi nzamba pambola bino esengeli ya solo to bondela ni to na bitumba ya makasi na ba sataniste oyo balingi mokili eza na kimiate mokili eza na mobulu ba sataniste yoyo balingi mobulu eza na mokili. We just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans and reclaim
is a very important word in this case because voilà Donald Trump azali ko contre-attaquer ba démocrate oyo ba kotisaki mbatie mobulu na kati ya communication ba passer na monde ya censure alobi ke no biloko wana nyonso aza ko combattre ngo pour essayer parce que ba démocrate avant ba ya na kati na pouvoir mo moniger ba tricherie ba salaki effort ke ba bloquer ba nyonso équipe na ye mobimba ba supprimer ba compte ba Twitter ba compte Facebook ba boye des messages mingeleka. Et voilà, aujourd'hui, il y a le but à contre-attaquer bango parce que bayaki na grande mafia oyo et même c'est que mokilelo biloko nyonso bayaki na ngo ba censure ba nini tout ça ko censurer ba ko bloquer ba compte bato biloko nyonso baza ko landela ngo na kati na FBI aza ko landa mingi ba ko kangama. Et voilà pour na clôturer information na biso lelo de ce biloko ya solo eza ko ningana mokiliza ko ningana yo be na Congo yo mwana be na Congo mwana Congo luka pe o ningana na mokili elongo poza la kati na mokili soko lingi mokili yo ningana na moment mususu et cause trop tard pour yo. À vous les jeunes, réveillez-vous les jeunes, arrêtez de suivre les politiciens. Arrêtez, je vous dis, d'arrêter de suivre les politiciens. Pas porter maintenant sima ba démocrate. Bazar na sima ba sataniste parce que ba prêta serment na kati na ba loge satanique diabolique na kati na France ba prêta serment. Donc c'est à dire que bazar ya binote ba sima zwa bango molimo et c'est la France nous autres cas que ça na Congo. Si vous comptez sur bango on va induire bino na berer beaucoup lela beaucoup regretter. Communiquer sur bande kona yo ko la nation politicien te on no sa ko lebela yo ta le kuta luka ko sauver bo moyina yo ko sauver bande kona yo ko la na politicien te to kani matondo mingi na bino nyonso to kutani moko na lendi ingeta ibobo na kombo ya mvulusi kimbangu tantumunwa na kwa mama kipa mvita nzambe ya mpungu tulendo apambola moko na moko na kati na bino apesa biso makasi ke mokolo na lendi to ya lisusu encore na oyo esengel to ya matonde pa na yo mama na biso tete la tetoise matonde pa na yo nkanku di tout di qui dit tout matonde pa na yo mama na biso mufalme claver matondo mama dinkela lemba matondo mama rose gam ya solo toza na bino elongo nzamba pambola biso to komina tango ya lo sambo mama claver lo sambo ebakisa mama dinkela lemba lo sambo ebakisa mama meje na kati na Angleterre lo sambo mabolongo betaka mabolongo betaka makolo na yo to maudire ba oyo ba eli biso makambo nyonso ntango efweni so ko sala rote ba mama na bike mama nanga boza attentive boza ko sala oyo nyonso to senga mino poete ntango na biso ekoki ale matondo ingeta ibobo